Bana Congo, Bokoto, 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 na Congo Esengo TV, Bokoto, pour l'air est grave. L'air est grave, Poboyo Kaka, Ari Magia Koloba, Ari Magie Akobanda Koyebi Sabino, ba vérité, chaque semaine, attends 2-3 fois chaque semaine, na Congo Esengo TV, au moins 2-3 fois par semaine, pour Banda Rolanda, Ari Magie, Oyo chaîne Ari Magie, bo s'abonner, et belé, Poboye ba Bosolo, Oyo Koyeni Kana Congo, Kabila Désir, PESA, parti, ils ont composé. Cash, troisième partie. IDPS, UNC, Kabila Désir. Coalition FCC Cash, c'est ça qui toko pour guide suprême na bisonyoso Azamoko, Joseph Kabila Kabang. Ato betara masola élection, to tira masola élection, to beta masolo ya banque centrale. Pour masolo ya banque centrale et ba ebisi biso ba lobby que on doit fouiller les passés. Pour que décembre 2019 aussi fait partie du passé. Septembre 2019 fait partie du passé. Juin 2019 fait partie du passé. Le Bokoto Belena Esengo TV, Congo Esengo TV, pour boyer ma pour Malasima, pour beta sur la banque centrale à 3 milliards 6 ou pour la banque centrale. Vous êtes trop amoureux du pays. Mbote na bino nyonso balandi ya Congo Esengo TV chaîne na bino ou epesa bino ba information ya solo. Kaka ndenge toloba na bino, vous satisfaire c'est notre devoir, être satisfait c'est votre droit. Lelo toyambi pona bino mwana mboka Henri Magie ensemble na ye tokomeka kosolola na masolo etali bongo politique ya mboka na biso République démocratique du Congo. Mbote mwana mboka. Mbote les journalistes. Boni basango ya FCC. Basango ya FCC Zali Koukene Malamu. En parlant du FCC, je tiens à saluer le coordonnateur national ya FCC Mwanamboka Nehemi Moulania. Wa uti kozonga bongo na mobembo akendaki na mboka Équateur. Wa wapi akutanaki na mokonzi ya Église catholique. Wa basololaki penda makambo etali mboka. Donc na pesi mbote na ndenge ya zongi na pesi mbote na mwana mboka Emmanuel Ramazani Shadari mokonzi a partir ya biso PPRD lisanga ya banganga oyo eloba Franco Lomo Makiadi ya banganga mayele ya Congo PPRD na pesi mbote place azali na pesi mbote mingi na mama mokonzi ya biso mama Olive Lembe Kabila oyo aza kosala ke papa na biso azala nzoto kolongono azala na kimia penda. Donc maman ici que vous allez soit pembote ou pas banana yo et puis pour nous soulever ça to au beta ma solo ya politique était santo beta le solo ya autorité morale ya mboka Congo le guide suprême de la nation. Donc hier azali na Congo lokola ayatollah Khomeini azali na Iran guide suprême ya nation. Donc ba continuer sur l'institution sur Congo azali bon autorité morale na bango pour na azali autorité morale na bango pour azali mutoyo asali lingomba ya FCC muto asali lingomba ya cash azali mutoyo a organiser l'élection à Liboso pe a organiser l'élection ya Suka azali mutoyo a cette démocratie en place azali muto a créé état moderne ya Congo azali mutoyo asali ke Congo na biso e banape comme état démocratique. Donc yango wana azali bongo guide suprême ya nation congolaise congolais nyonso o azali na metuna ya kotuna na ndenge mboka etambola makana mokili ayeba ke le guide de la nation est là, le guide suprême de la nation Joseph Kabila Kabange aza kosala ke kimeza na mboka biso nyonso toza na pepele. OK, selon yo Henri Magie, analyse ni ko sala pour la coalition FCC na cash. Coalition FCC cash to matato kita libala ane ko kabomate. Et kabomate pourquoi? Pour expliquer bataille. Na FCC na cash ezana mukonzi moko Joseph Kabila Kabange akomi kabola ndenge nini akopona ndenge nini entre cash na FCC pour ye papa ya cash ye papa ya FCC bitumba ezali na niveau na biso ba cadre militant ya FCC na ba cadre militant ya cash toko bunda guerre de leadership nana kozala wapi tokozala ndenge nini kozala ndenge nini na kozala makasi nana kozala faible entre cash na FCC pour atteindre 2023 Joseph Kabila Kabanga kozala kaka
pour yende guide suprême na oyebisa yo que Joseph Kabila aza na Congo oyo Ayatollah Romanai aza na Iran to mata to kita Joseph Kabila akozalaka bitumbo to kobundaka oyo ezake po ngari imagine ozala wapi na 2023 te ngari imagine ngina remplacer Fachi na 2023 ngari imagine bitumba yango wana ndozo komona ke bako koselaka Emmanuel Ramazani Shadari makambo bakidisaka en avion ndenge toyebi pena ke PPRD zalaka parti munene mais babia azali na problème à passeport tala so na bino babenga on a français fake news na linga lenye loba lokuta lorsque lokuta munene boye parti moko ya munene wa IDPS bozu lokuta botiango na centre ya politique na bino bokomela na pouvoir te bozala na opposition et amawa bokoma na pouvoir tina bokosa makambo ezali te Emmanuel Ramazani Shadari aza mokonzi monene ya parti ya liboso ya Congo, parti ya premier ministre, parti ya président ya Sénat, parti ya président assemblée, parti ya 23 gouverneurs sur 26, parti ya 26 ministres sur 60. Mutu ande mwana akende se présenter na immigration awa na Congo nde toyebi pena Congo ndenge ezalaka te. Emmanuel Ramazani Shadari ne se présente pas à l'immigration. Protocole mutu salaka musala wana soki na IDPS baza na protocole te po bayebi nanu makambo yango te na présidence kutu wapi protocole de te ali to mona ba erreur ba bêtise ba makambo ko sala maka na protocole eli ko ba bayebi musala te biso na PPRD toyebi ke protocole asalaka musala na immigration mutu akoya na ba papier Ramazani protocole skoyo mwana mwasha ba kanga Shadari ebani neni. Surtout que par la PPRD depuis 2008, on a vu au yabiso moko jet privé. Au bakonzi a PPRD batambola kanango. Yabiso moko to somba. Tout le monde en présence de la République, il est là, au somba avion moroté, au loira avion, complications, nini po, mesana te. Biso to mesana. 18 ans d'exercice du pouvoir to mesana. PPRD mokonzi sur PPRD a voyagé na jet privé. Protocole a sali ba démarche pour na Congo te pour na mboka na place à kokita na jet privé ce ko ba kitisa na avion nini bakanga ki na frontière nini donc o ba benga fake news tango parti monene ba ko sala fake news comme base ya fonctionnement na bango ya mabe makasi na ngina bagisa susu pour na ko solder likamo Emmanuel Ramazani Shadari boye po bokazisi ke soki bo attaquer Shadari na ndako na ye bolobio boboto la ndako lokola Vital Kamerhe babimisaka na ndako tanga longwaka na bokonza Sénat ya parlement bolobi ke biso pe football to longola Shadari na ndako o Shadari ndako ya asomaki yango na mbongo mais Shadari azala bandako ebelete bokasi soki bolobi bolikamo ndako moko ya Shadari bozu pe perdre na difficulté pe perdre za na banganga mayele ebele beaucoup bêta à côté, beaucoup qui m'a sujet qui fâche, les sujets que les peuples s'intéressent à nini, mboka zako kende wapi. Bozwa ki mboka na eta nini, bokomisi mboka na eta nini. Kabila Kabanga kei atiki 3 milliards 600 millions de dollars na kesi ya l'État. Na 8 mois mbongo nyoso esili bolobi bosai nango projet ya 100 jours. 100 jours ti le pena ekokite. C'est pas grave, le roi 100 jours ekokite, toko zela mukolo 100 jours ekokoka. Tout nabino 3 milliards 6 botaka na projet 100 jours et 100 jours déjà coca 100 jours déjà les qui siko déjà 100 jours c'est coca si ouais sûr déjà un an oui 100 jours c'est coca c'est les cas un an déjà mais le montage ya na nini on a ya pour na comment na sali 4 heures de temps 100 jours peut c'est coca on a là ko bon na ndimi na vérifier ya tirela nga le temps na vérifier sur 100 jours et c'est coca pour non dimate pour ba mbouteillage ezali na nzela zo so ba 100 jours c'est de kana on dimate même à vérifier sur 100 jours c'est coca ba ndeko bolanda biso na zela na vérifier sur 100 jours et coca pour na ndimite 3 milliards 6 limwe ba lobi o to tsango na projet d'urgence à 100 jours ah bon tous la 100 jours lobi c'est coca pour na vérifier pour na manque d'information ana tozui to tiki ba société et belé mine les a fonctionner boye oh je camine oh je camine oh je te ba Ferrari na poto pe ba na poto ba lembi o mona bina ba Ferrari mutu ka musu na poto la ateka Ferrari boso ma pe ba Peugeot na ebite ba Renault Clio bolika ba Ferrari boya o mbangu ye pour ozongi
Ferrari. Ozonga ombo te ndeko. Omoni bandeko na biso IDPS baza na moi humilité. Avant IDPS et à s'adhérer na cash. Pour IDPS et à s'adhérer na cash. Cash mouvement politique à Kabila. Cash. Avant IDPS et à s'adhérer na cash. Tant bazana en opposition. Kofinga biloba loba kozanga koyeba bane koloba mo ebele. Ba adhérer na cash. Ba komi na pouvoir. Pour Joseph Kabila c'est le pouvoir. Cash c'est le pouvoir. Ba komi na pouvoir. Kofinga, kolobebele, na gestion mboka kaka nan babandité, ko gérer. Je ferai ceci, ça là. Je ferai cela, ça là. Oh, ça là de l'intention, tolembi d'intention. Congo Kabila mesani sibiso na action. Parler peu, beaucoup faire. Et le bas nango kofi na nzembo moko boy na bosanya lobi na Congo il faut maloba ele musala ele maloba mebele to sala musala o ele ki maloba mebele. Vous êtes trop amoureux du pays. Bana Congo, Bokoto, 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 na Congo SNY TV, Bokoto, pour l'air est grave. L'air est grave. Poboyo kaka Ari Magia Koloba. Ari Magie Akobanda Koyebi Sabino ba vérité. Chaque semaine, attend 2-3 fois chaque semaine, na Congo SNY TV, au moins 2-3 fois par semaine, pour Banda Rolanda Ari Magie, Oyo chaîne Ari Magie, bo s'abonner, et belé, Poboye ba bosolo, Oyo Koyeni Kana Congo. Kabila désir, PESA, parti, ils ont composé. Cash, troisième partie. IDPS, UNC, Kabila Désir. Coalition FCC Cash, Ezaki Toko. Pour guide suprême na Bissonyonso, Azam Moko, Joseph Kabila Kabal. Ato Betara Masola Bélection, to Tira Masola Bélection, to Beta Masolo, ya Banque Centrale. Pour Masolo, ya Banque Centrale, et Bayebi Bisso Balobi, on doit fouiller les passés. Pour que décembre 2019 aussi fait partie du passé. Septembre 2019 fait partie du passé. Juin 2019 fait partie du passé. Le Boko de Belena SNY TV, Congo SNY TV, pour Boyeba Mambolika, pour Malasima, pour Beta Masola Banque Centrale, 3 milliards 6 au Ebon à la Banque Centrale.